Ngai kombo na ngai Ngavu Kitakita Prince. Bilamba bokonzo na lati ezalinga moko na métier yango te. Ezalinde famille ba investisseur ngai en tant que chef coutumier ba poni ngai na famille pe tokenda na groupement. Nazali chef coutumier ya village Mawawa. Village Mawawa d'abord ezali na kati ya sous-groupement Kinkole Baumbo na groupement ya Mikonga. Village Mawawa ezali village oyo Mawawa wana na bapesi kombo yali ya papa moko azalaki Brazzavillois ayaki koya awa na tango aye komona keno esika kovanda réalité asala bilanga nde akima kimbangu epai bakoko na biso na signature na mukanda ya Mawawa oyo bapesaki papa na Mawawa ezali na signature ya Ngabie oyo azalaki chef coutumier Kinkolo Baumbu, ezalaki signature ya leki na ye Nganzi Ngomi, ezalaki signature ya Mwele pe signature ya batu ebele oyo ezalaki na kati ya mukanda po bayeba kopesa papa wana Mawawa esika asala bilanga famille eponi ngai na tango famille eponi ngai eza pona tia kimia na mboka. Nazali chef coutumier ya kuluna te. Nali chef coutumier o nakotia kimia na mboka na ngai. Ozolanda. Donc na bongo yango moni famille eponinga pe elingi ngai. Yango moni ke batie ngai na village Mawawa. Pona nini naeba kotia kimia na village Mawawa. Village Mawawa kimia ezali. Desordre moko eza na village wana ezali te. Na pouvoir na o ezali na village Mawawa ngai na yango na patriarcat. Na patriarcat puisque bakoko nanga depuis babanda ti ndenge lelo bazali awa bazali na pouvoir ya patriarcat puisque bazalaka na ndeko moko ya mwasi te. Na yango na patriarcat. Na yango na matriarcat te. Na Kinkole Baumbu mutako sabino te na Kinkole Baumbu pouvoir matriarcat na Kinkole Baumbu ezalaka te. Puisque biso toali patriarcat. Puisque bango abotaka mibali ti ndenge eza kokita epai na biso yango moni ndenge bapesi ngai village ya Mawawa po na diriger naeba ndeni na kotambusa libota. Ngai nazali mwana ya papa Simon Ngavu chef coutumier ya Kinkole Baumbu oyo mutu nyonso to ayebi ata ba continue surtout bayebi Ngavu Ngangole Simon oyo azali actuel chef coutumier jusqu'à maintenant. Donc, na saleli influence mon côté. Ezali de famille mute poni ngai. Mwele oyo za kotanga azali koko na ngai. Donc azali mutu musute. Donc ils sont nazo sala nazu pouvoir oyo ezali nazu pouvoir ya bakoko na ngai na tango na oloba bakoko na mwele paza na kati. Prince Ngabie oyo batu bayebi azaka lokoso te. D'abord nga na liona mona poto, na fani na poto, na umeli na poto. Na tamboli mamboke bele mokili na sali pe ona koka ko sala lokola ndenge muta sala kana poto na zana lokoso te oyo ndenge ba chef mususu baza ko salaka baza ko yokisa ba chef coutumier soni azana droit te ni qualité ni droit mais yoka ndenge aza ko yokisa ba chef coutumier soni koteka biteka teka nyoso wana nini eza kokoye pa na biso ba vrai chef coutumier. Ok, comme on a biso le chef coutumier comment ko fingama eza pona bangonde ba comment ko fingisa biso. Mais en réalité ce ko talibo asa chef te. Soki mutaza na posa ko somba mabele azo mabele na Mawawa akoyande ko contacter ngai chef coutumier ya Mawawa c'est bien moi Prince Ngabie. Oyo na azali en vie. On a ça ko pesa batu mabele on a ça ko sala on est mutu posa ya mutu nena ko kokisa yango na bosenga na yako sengela ba signature ya libele te soko monike mutu ya blobi ke ye chef coutumier Mawawa bokanga ye bondima ye te bo pesa epe mbongo te c'est un voleur
c'est un voleur. Bifo bomona nde ngai moko Prince Ngabie nazali boye na kuta na bino wana nde bomoni bobike no toyebi chef oyo wana nde bomona signature na ngai soki pe achetembe bomemi epa ya groupement na biso chef de groupement azali Pedro Montali yenda li chef groupement na biso nyoso atali biso ya Mikonga Pedro Montali wana nde bokena ye po bosukisa tembe kasi natiki poto na ye kozonga na mboka na ngai po ezali famille nde bengaki ngai pote ba kopesa ngai mokumba oyo na mema bango tina suka nde yango moni na zu mokumba na lati yango d'abord Prince azali mutu ya kimia Prince azali mutu ya désordre te asala désordre non natangu ngai nazali chef natangu naza kokota kokene kofanga na mboka na ngai il faut na banana au recensement koyeba nazali na bato combien na mboka nde natangu na koyeba nombre ya bato na kobanda koyeba pe kobenga pe ba cheter ba o ba sombe pa ba chef mususu ba ya na kutana na bango na tala mikanda na bango ngai nazali moto ya kimia ba banga eloko moko te bazala na kimia makamnyo te koleka malamu ba ko perdre mabele na bango te bako perdre mabele na bango te mais tokoyeba ndenge nini na kosolola ata mwa droit coutumier ya moke poke mokonza mboka koti pona koyeba ndeni kopesa ata mwa droit moke chef pe ameka komela mai donc eza eloko moko ya kobangala ezali te développement oya mboka ezala ba na koloba nini ebandaka na immeuble te développement mboka ebandaka na mabele bilanga nazana posa na bilanga nde bakonzi bato nde baya baya kosala nde bilanga kuna na mboka na ngai po mboka efungwama bato bazwa biloko ya kolia tala sikoyo ndenge tosolobaka boye banzela misusu ekomi eza pena mwa malamu te mais pona bamituka pe elekanaka mpona koyeba kobimaka na biloko ezopesa mwa nkokoso population alia azala kimia ndenge mokonzi na ngai ya mboka po eza faci oyo azoloba peuple congolais il faut alia nzale kima na ndako ya peuple congolais yango pe biso ba chef coutumier toza kosenga na bakonzi baya kosunga biso pona musala etali bilanga village Mawawa ezali nango mosika te kana sima ndako awo ezali kaka soko kiti na beya te awa na beya te kote bana moto batelemaka olobaka kaka etikanga na village Mawawa ali 2 ou 3000 francs ya pamba okoma na village Mawawa 5 km ou 4 km okomi pona nini puisque biloko utaka kuna ebimaka na bamboka kutu leka ngai kuna na nzela na ngai ebimata na Kingasa na wate yaka osukaka ezopola ezobeba donc eloko moko te vraiment bakonza mboka na kosenga bosunga ngai botiela ngai pe ata courant mwa mai na village na ngai po ezala mwa malamu population pe azala éclairé na sima na nga ba village ezebele bana batanga classe te nzamba pesa nga ta makoki na tonga ta hôpital puisque bato baza sima na nga kuna ba village ya sima kuna bazwaka ta soin te bango bazwaka basoma ko indigène omona pe simbite mutakufi bakundie pe kaka kuna mais na tangu toza kaka na kati ya changu toza na ba Kongo te mais na kati ya changu kaka mais tala ndenge batu moye pa bimata na prince na makadama wa ezalité po nini donc possibilité ko bima ezalité sondenge na bengi sibino na mayematali développement pour na village Mawawa ezali vraiment très important ngana za toujours ko se baser na mayematali agriculture et élevage puisque omoni na bamboka nyoso tu bapesaka motuya mingi na bilanga. Oui, toboite nkita ekolo ezali ba diamant, ba lengo, ba nini nyoso tu ba or, ba merki wana li nkita ekolo. Mais siko pona développement po batu baba na kolia. Peuple se sentir que non azali à l'aise. Ezo sengande bilanga. Totia maboko na bilanga puisque mboka emeka kotombwa ma PPP nzala iba kosila. Na village nanga Mawawa awa ezali mosikate na Makadam est à peu près 5 km à Pamba. Kasi soki gouvernement batie biso maboko na ba député bazali ba sénateur na eko féliciter papa na biso Bahati Lokwebo na maye malobaki oyo maye matali
agriculture oyo alobaki omoni ke papa Bahati président sénateur donc azali kotombola Matali bilanga puisque bilanga nde yango nde ezali eloko première base na vie ya motu pe na mboka po yango nde motu eza kotombola kolesa bato population yango ngai pe naza kosenga ke na bandeko surtout mingi na gouvernement bameka koya kotia ngai maboko na village na ngai Mawawa ngai chef prince chef a village Mawawa nde nazali koloba puisque na poto natali na poto na moni ndenge bato baza kopesa bilanga valeur gouvernement aza ko soutenir bato bazali o babenga bango koma les paysans hein bato baza kotala Matali babilanga hein pe ba nyama donc yango gouvernement aza ko soutenir bango ko pesa bango ba moyen puisque ba nini e ba kotombama ekeni liboso abongo pona nini te biso awa na mboka na biso awa na village Mawawa soki tozito sali mosala wana ya bilanga awa agriculture ekosunga batebele toza combien de 1000 hectares ou ezali kaka na village Mawawa combien de 1000 hectares ou ezaka na village Mawawa ou que soki ba konzi ba ye ba visiter mboka batali ndenge nini bakoki kosala mosala nayebi na ndimite ke awa biso na kisasa nzale kozala su mingi na ndimite nga naza koyebisa bino nazali eyandroit ya Kinkolo Baumbu village Mawawa ezali ko se retrouver na kati ya sous-groupement Kinkolo Baumbu d'abord sous-groupement ya Kinkolo Baumbu Ngavu Ngangole Simon atie caché na mokoloto na ye na famille na ye peto kenango pa groupement approuvé yango a confirmé na yango nde nazali chef coutumier ya village Mawawa Matali oyo za koloba wana chef coutumier yazali chef coutumier te azalaki intérim moto atiaki ndenga zo remplacer asala intérim moto atiaki yana ezali papa na ngai Ngavu Ngangole Simon nde moto atiaki yana ye auta kokufa yana ye José Ngwayulu o autaki kokufa na masumu na ye nde sikoyo leki na ye akoti batiaki intérim pendant 3 mois mais lelo asali 5 ans et naboye famille lobi que non jamais toza na posa totia chef totia mokonzi o kokamba biso yo ozali intérim donc yo intérim ozaka ka pote kamabele donc ozata na notion moko te o ya développement oza na yango te na yango boye groupement lobaki habité yepa tokendaki ba meminga pa groupement akoyi mokanda na mvia keloko moko te na moni ebele naza mona poto na tambol bamboka ebele na tambol parmi le monde na kokumba yo na Europe na bike no to bima na vélo na okoti ti ono Suisse to kota Allemagne na bino to na kokotisa yo pona nini pona yebi yango lokola nde na yebi pantalon na ngai pona Matali ba faux chef coutumier o azo sala intérim wa sala ki intérim et c'est esili ayebi famille ya moko na moko très bien abungi pe mutu moko te est-ce que groupement Pedro koki koya atia ba chef coutumier oyo mboka ezali ayete akosa keno mboka ye abotona na ndenga makasi bino boyebi ezala bakonzi bayebi groupement Pedro bayebi ndenga zalaka pona moloni azali mwana ngai akobenga nga papa leki azali tata na ye yaya muke azali neve ya père na ngai propre eza kolongola te koto ya koko na ngai mwasi po koko na ngai mwasi kolomi kondo nde koko na ngai mwasi nganku oya boti papa ngaso na bike na tia mandoki na mikondo kuna na kotemisa mandoki pe na ozango na facilité mnyoso to eza kutu ya koloba boy te po ngai na d'abord naza guerrier mais guerrier ya kimia puisque pona nini so na bina li guerrier ngana guerrier makila te ngana li guerrier na kolanda une na justice na kolandelo na justice tina suka pona ravil ka keloko na ngai
Likamo ya bolingo awa na ville province ya Kinshasa en particulier pe en général la République démocratique du Congo et banakate soki ke bolingo ezaka ya solo to pe ya lokuta basi mingi baye bakate relation amoureuse pe prise en charge basi bakanisaka ke soki mobali alingi ye seke akopesa nyonso ya bomoi na ye or que il faut koyeba ke bolingo o mobali azopesa yo ezala ngo métier te peut vivre na couple ezalité ko zelaka salaire na fin du mois basi mingi basikana le ba célibataire parce que bakalise bango ye balaka ke soki azui mobali akomisi mobali wana lokola fonctionnaire à l'état et pas na epo afutaka ye salaire chaque fin du mois mais esengeli koyeba ke mobali na yo azali millionnaire te azape na mituka ke cher te azape na mbongo kosomela telefone ya iPhone te amemaka mpe ba restaurant ya makasi te pe na babusika ya kilo te mais esengeli oyeba ke apesaka yo bolingo ya solo et azala toujours prêt ya kokatisa bapoint ya ndenge na ndenge pe akobuka mabanga mpona koluka koprotege yo mobali na yo azala toujours pembeni na yo pe arespectaka yo makasi apeka yo confiance pe alakisaka yo baprojet ya venir na ye azali kotreve butu pe moi kofuta bafacture ya ndenge na ndenge oyo yo lokola bopito kaka mpona kolakisa ke alingaka yo yo oyo oluli obala kaka moto ayebala mbala moko yeba ke okobeta faux calcul parce ke ye aza na mwasi na ye oyo banyokoma na ye depuis kala akotika ye jamais mpona bolingo na yo yeba mpe lisusu ke ata kozali mwasi parité ezosenga nini yo mpe otravaye ozali mpe capable ya kosala ke lobi yo mobali na yo bokoma na bisika oyo bisengo na bino motema ezali kolukela awa tobetika mondo mpe topesi yo mayele yebela luka yo mobali osala ye vi na ndenge ya kimia likambo ya bapasserelle na Kinshasa tokoma kokamwa toyebi te soki tozali na village oveke to mpe na village mpangu botala neti passerelle oyo eza kaka awa na capitale précisement na ngambo ya pont kuna na route mokali yango nde esungaka population mpo bakatisa ngambo na ngambo mais eta nango mawa trop mawa plein mpe kokamwa on dirait kote oyo babosala bango mais balepite bayaka mopanzi oyo mpona koluka bavoi bavote bango kasi soki bakoti kaka parlement babosani population même na bavacances parlementaire na bango bayaka kutu te passerelle oyo babengaka yango na kombo ya pont kapwepwe kokatisa yango il faut osala angele po tetanosi soki kaka okwei eza mpe kobenda insécurité moko ya mabe makasi na butu population baleli nito po osu basaleli biso awa eza pomo ya kitoko nzela moko principal na mito nzela oyo koto nde eza boyebeba nzela bato balekaka awa na mito ndenge ezala nzela oyo ezali mo ya bien nzela ya kitoko fo batela biso mpe na baminda publiki awa si bateli biso awa normal mais physique bakoma otelema awa bakala bato awa babotela bango basaki siko nzela nini bakoleka awa tokosenga kaka na baautorité ya mboka beaucoup plus badécideur ya ville ya Kinshasa bosukaka kaka na Gombe te na limité te bokitana na Kimbaseke na route mokali na ngambo ya pont bomona état ya pont kapwepwe ndenge ekoma pe bolukela ngo solution 2023 mingi bakozala sanctionné po toyebi te discours nini bakomemela population po depuis bakoma ba ministre to pe bakoma ba député depuis bakenda parlement atelo komoka malunga basali la population ezalité biso magazine d'actualité mbonda ekolo tozakaka koloba eyokani bakongole ebele bayebaka na bango ko respecter mibeko ya mboka te ata bakonzi ebele oyo bazali badécideur a na ville ya Kinshasa botunanga nini komona bango kutu batambolaka na bango sans unique moto kuta koloba na bango azalaka te mais loko tokamwisa biso population ya masina ya Kimbanseke njili kokatisa na bango mingi na baseparateur oyo ezali kopesa pasi makasi botala awawa tozali na Pascal mama oyo bozali komona azali mokolo tala papa oyo azali kokima mbango tala kutu wana amati likolo toyebi te soki alinga sala kebo to asala iko Coca-Cola ngana yo toyebi te tango biso mbonda ekoto kitaki boyoka population ndenge balobaki na mikro na biso eza mabete eza avantage na biso moko mais bamituka mosusu ozoyaka nde moko mabe
oyo kolinga katisa bololo soki mutuka etuti ye wana leta loba yebi wana te mpe boya tokatisa awa batia tosoti mutu akona mpo toleka na likolo yango monaki lelo soki mutu etuti mutu aba leta deja lobango oyo aza kuna te wana eta makambo na biso motali biso moko me balakisa aza bayoka te batiela biso deya esika kokatisa eza kuna me bato baolingaka kokatisa na ndenge ya kibuse esika boye kokatisa eza malamu te papa so batuti yake perte wana etaleli leta te tozosenga na population ya Masina njili Kimbanseke boyeba kozwa so ya ntoto na bino po vi na yo eza vi na yo yebela ndeko ya Kongo tala ndenge bozali komona awa bokutuna nga tozali wapi tozali awa na commune ya Njili mingi na quartier D la police etie maboko epa bandeko ozali komona mibale oyo basuka na miyibi pe oyo komona misato yende vraiment vrai kuluna po bakoma ko opérer ba moto koyibaka kokataka to machati kobotolaka biloko nde kobotola yango nde ekoma métier na bango mibale oyo ndeko na ngai yo tokotaka na restaurant oza mama malewa zalaka souple po bachangeage bakoma akwela malewa asomi mabula fumo na makingo ya soso misu na ebe pai akotalaka esika mama malewa abombisaka misolo na ye to pe esika asaka bachombo na ye po calcul na ye ezali ke soki asalaki dépense ya 1500 ayiba yo biloko koleka bavaler wana na mokola lelo nde ezalaki 100e jour na ye ndeko ayibi mama ba telefoni na ye pe akoti ya lopango a changé bilama avec idéologie kaka ya kokima mezoka nde 6e sens esalaki batala bwe chombo ezate baluka chombo eke api baekolandela bakangi moyibi yango kaka ndenge bozomona depa na la polisi bino moko boyoka ndenge commandant la police baplaignant babetisaki mbonda. En tout cas, merci, monsieur les journalistes Nandengo accordé la parole. Ce que moni ba police ou major na langwa mal à l'aise azokola la pongite pe police na yeba azokola la pongite suite na ben civique oyo monsieur Meshak talandenge yemoko amekoma Sala H soki to yebite azanani grand voleur accueilli na restaurant ya mama oyo po bateka na restaurant a commandé plat ba pese pe plat e madesu abandi kolia madesu na loso eri azolia nzokande muibi misu pai azoko beta non restaurant comme ça très bien construit awa moi eloko pe nga na go checker na sala échange na moi 1500 na nga na zotika awa il faut na sala pe échange na eloko moko boya bien na kene nango abeta misu boya na prise ya mama malewa amoni deux téléphones itel Android ya lobete ngai pe na yebi ndenge na ko disere bango pona zo yango ayaki kolia malewa tango aye a commandé plan na ba pesi ya koti na kati andi pe kolia na misa mukioto taka boye mutu abimimba moko tema ke eza babiloko eza ma prise ya fondi to bité to taba téléphone kokota to kota beto kuti de téléphone ezate to kuti kaka ba charger na prise to bimi boto andi ko benge papa ya kabandi mbangu akoti na lupango moko temsa ke ko bata mpa mamana esali pasi yeba ke tango yoza koluka misusu be bazolingela obul ndengeni ni bango bakozwa bomengo na sima ba poche na biso yango esengeli kozalaka ekenge yeba ke tango oza koteka malewa mingi bayaka wana baza ba client malamu te bisusu bayaka aye alia po ayi bayoka ndenge bona mobali oyo baza kosala ozo komona o mususu suka na moyibi bango nde bayibaka na bamoto pona ko indisposer population ya mona mboka Chilombo yango ekosenga toujours koza vigilant pe ko dénoncer bango po la police asa musala kitoko biso awa tobete komanda malaise maboko po musala kitoko emonani yango tobeti kambonda ndeko ya Congo likambo oyo etali insécurité awa na kati ya République démocratique du Congo mingi na ville province ya Kinshasa mbonda ekolo ebetaka mbonda tango nyonso pona ko alerter population bokotuna ngai nini botala awa tozali kaka ala plateau de Bateke mingi na village Menkau ba oyo bakela zelaki kuita ba yebi mboka oyo ezalaka nango mboka ya kimia malgré mikolo oyo euti kokoma troublé na ba milicien oyo mobondo oyo bazoko kataka bato bakingo kobomaka bato kasi leta pe na bopikiliki alalite pona koluka kosisa situation yango na sima fuko yeba ke
ezali pe na ba jeune misusu bakoma ko profiter ko sala mabe ko iba ko buka ko violer kaka ko profiter la sima ba mobondo nenge kaka ozali komona bilenge oyo ozokomona la police ya menkao etie bango maboko po bazali basuka na miibi bango bayibaka ba bateri basaka makala na babiloko ya mituka pe kokotaka bandako kokata kutu ba machete koloba te parce que ekoma métier bango et surtout bakoma ko profiter na sima ba milicien oyo bomobondo kaka ndenge bozali komona tala bilenge oyo esengeli bakumba Kongo ya lobi bango nde suka na bakulu na suka miibi yango la police atie bango maboko bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité ndenge commandant la police abetisi mbonda kimia oyo ezalaki ya bato baza kobenga tumibondo lokola deja nguma meli mobondo me bato balingi kotia kimia na mboka te oyo bazali nyonso bana ya menkao na komema bango ti na base na bango bano musala na bango ezali kokotela bato na bandaku camion elala te soki camion elali awa koyiba ba batterie koyiba ba biloko ya mituka ya batu bazosala opération na ba machette ba plenya bango moko bakoyebisa yo yango mona to présenter obekiri bango yeyo général na baontala ka général ango ya boye esali pasi elenge bake Kongo alobi ezala maboko na yo comportement oyo esali kitoko te botina bango bakele kolia vungule tope bakende angenga bazala musika ya population yango biso tobetika mbonda Mwana Kongo boye bake affaire bakuluna ezongi lisusu makasi na masina mingi na quartier 3 malgré mikolo elekaki batumbaki moko mais esalaki mabe po bamisalelaka justice ebongaki ke bakanga ye bamema ye na l'état mais bakuluna ngo mpe balingi kotika te botala bana mibali oyo botuna ngai bakangi bango wapi bakangi bango na Kulumba epai ya commandant David Pala oyo azala commandant na poche ya Kulumba masina quartier 3 tellement que bana mibali oyo baninga balalaka me bango baboya article 15 bamipesa na likambo ya kokata ya koyiba ya koboma pe ya kobotola yango esali kelelo bakwei na file ya la police ya bino moko boyoka ndenge nini la police pe la population babetsaki mbonda. Merci beaucoup pour la question. Ce que moni ebele la population cela veut dire population c'est esengo. Esengo ya komona bato bazali ko terroriser bango muta bane ebele bato batumisa bango lelo oyo na makasi ya la police na makasi ya point show kumba oyo kanga bango na commandant de force batiamami maboko je crois ozomona bino moko ndenge même intervention ya mbate ye ozomona assistance ya presse ebele mpona komona ke baza bastar na ndenga mabe lelo oyo biso tokopesa kaka bacourage na la police a continuer kosala mosala kitoko ya kontrake bana oyo de manière que population a vivre la kimia tokima lisu wapi kuna okima bakidnapper koto okima bakulu na siko tokobatama wapi motuna eza monduki te yango tobetisika mbonda likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri jesi jemba abete msula moko alelo bino moko bomona surtout bamibi o bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to pe biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali pe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kuluna yo moyibi ye toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya pe badeside batumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre essence pesangaka te yango wana pe na limeti batumbi moyibi mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala loi bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te mais esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit ya boye esali pasi yango yo ndeko mobali tika vi ya kimoyibi tika vi ya kuluna ta ndenge esuki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa mpenza biso tobetisika mbonda